biso egima par rapport à mokili ya biso baindo. Donc mvuluzi oyo biso ya baindo tokopesa eka respect soki tokutani na conséquence nde yango tata ngonza na moi pena tokomi koshite vers la fin ya émission na biso parce que na moni bolobeli mingi fumu kimbangu ke les sauveurs mais biso to emi sauveur moko kaka oyo abotama sur le plan physique et spirituel oyo lelo biso to ebi Jésus Christ parce que to ebi tata na ye mama na ye mais sikoyo na ba oyo bazali banda ya biso bayindo ndeti tozana Buddha tozana Islam siko neti bato ya Buddha. Donc bango peka sauveur na bango ye peka mutabikisaki bango ndenge lelo tata ngonza ozobeta mbela makasi mpona fumu kimbangu mais biso moko tubayindo lelo ka soki tobito banda bande bandeliki suka mpona fumu kimbangu ne biso baotala te siko da yango tata ngonza soki koyebisa biso ka siko bao baza na Buddha baza na Islam donc bango peka sauveur na bango eza pe ye pe kaka matondo na mutuna opandisa ngo te chaque peuple de chaque race a un guide spirituel a un sauveur et Islam na ba musulman est positif mais na yo moyile ko comme négatif pour za mupaya et comme mupaya ou comme na simo comme na bible ata lobi arabe ko le kabarab non le arabe et Bouddha to bouddhisme et na ba kolo nango eza positif pour tingami pour na bango et ata kuno komi na ba degré nyonso otangi kuna et kozala number 1 te numéro 1 te kozala yuti donc yo basali yo affiliation kaka alors ndenge pezali donc na bofumu kimbangu Erasme musuta koya koloba ngo le kabiso baindo et biso tozaka ba number 1 donc chaque race chaque peuple azana oyo tata mokili atinga pona bino eza lokola tata moko na mama 4 la 4 races et chaque race ana oye batela ye comme pont epa ya nzambe et mama na mama azwaka responsabilité ya bana na ye ndenge elongo bani et yango mona ete bayindo ntango bazotika religion africaine vutuka fumu kimbangu po bakende na religion étrangère nde bazokoma baesclave et nde oyo ezokomela bango bosoto et bakoma salite nde oyo bazobambana na se bazokweyaka kaka bokozala élevé te et mbongo esikoka kaka na motu ye mwa abandaki deuxième génération oyo bana ni kaka moko oyo aboti bakoka kogere fortune na ye te polaire yaki akomi esclave ebino koto soutien eza te epedi mai moko bakangi mai bomelana tie kaka bazalaka te ndenge mbongo eza na kosida amona na génération ya bazalaka na mbongo bamiti baactivité biso balindo eza te il faut lobi mwana efumu kimbangu nde mofungu lekuke libérateur physique et spirituel et yende ana connexion wana moni donc il faut toujours pas fumu kimbangu et fumu kimbangu yona na incarnation ya culture na biso nous kozoni na kiboyindo automatiquement fumu kimbangu yona liboso donc chaque race azana sauveur na ye et bayi de tona sauveur na biso bayi ndo amokili mobimba sauveur na nouvelle ezaka fumu kimbangu de tout ça makasi ndenge ba race nyonso esalaki makasi parce que Mohamed te mutaya koteya na Afrique ya l'Ouest yete mutaya Mohamed te bana na ye badesaki bayiko ya et ba européen lokoso pembe Jésus te kana na Jésus mtoda mona Jésus azate Jésus n'a pas venu en Afrique pour nous prêcher l'évangile na ye bana ni badesaki baye ba évangile on va saler l'évangile ya christianisme ya Jésus biso ba ndi toza na devoir sacré pour la bande ko na biso ba haïtien ba jamaïcain ba otobenga ba nord américain ya toza ko piano sango na kota ya oyo zo yoka malamu et oyo ozo responsabilité message oyo ko la nsiko oyo okumba yango na ba ndeko mususu oyo ba botami na mabela ba paya po biso nyeso botozo masuna lipamboli ya ba poko pe afumu kimbangu. Voilà, tatangonza question de la fin na moi to comprenant na suka émission na biso bande ko nyonso bolandi biso pina na manaka ya Congo Promo à travers l'internet to pesi bino ba mbote avec votre humble serviteur ya Denjizi tout ça na question ya suka lelo to za na mboka mindele mboka auto bi technologie vandi pe bandi a ozo du monde parce que to moni lelo air ba mo ba lobby ni entrer ni sortir to moni on peut sala ni muta contenir na mazati mais lelo na komona na mboka moto ye biso bayindo pe toyebele tokuti pe bande bebele mena komona lelo bango ba célébrer ka journée moko ba benyo journée ya bandoki
mais so totali symbole na bango bautiliza mingi noir lelo bango moko la bautilize mingi noir est-ce que donc pour na bango ke ndoki donc misala mabe euti na biso ba noir mais lelo biso ba noir donc toujours croire que lelo ndenge lobi na mfumu kimbo ke toza na pouvoir pe toza na sauver en plus matona mingi na motuna soki Halloween bakosemboza ngo couleur ya moyindo ingeta kasi na 80 Pape Jean-Paul il y a ça qui voyage et a déclaré que Dieu est noir. Pape, il a raison à bêter ma cesse. So je peux livre en Afrique même continent à YouTube au monde. Internet sur bêter au monde. Pape Jean-Paul dialogue bon Dieu est noir. Et première catholique, première chrétienne de Koloba, il y a un pouvoir papoter na ba on époque on a déclaré que Dieu est noir. Alors cela retient bon ba retient colorant noir pour ba saka ba injure. Mais lelo oyo Fox dans les moyens na moyens obscurité monte boti lumière et avant création lumière na 4e jour à créer lumière va Genèse et mon cléouti na obscurité dans l'abîme molilia makasi et babi moli manzame zo ke pa likolo ya mai et nzamba kozala na kolongani akozala nini et bokasi wana nde sali jour et sali lumière moni donc et même les lots pour mutabota na libuma mama batia ka lampe te baotelo projecteur te mais vie ezawana ibokasi ezawana yango yotuna obotami kuna nazina mama na libuma mama izwa mbuma oyo peso santé malamu là otona na sama beli est-ce que tiaka lumière kuna na molilite yango des vite donc sur sa vie eza obscurité et ça l'obscurité il n'ignorera jamais la vie. Voilà, bande ko nyonso bolandi biso vraiment bokebi bomoni moko ya bino tatangunza boyebi kaka aza moko ya bino oyo ya denzo alinga koyamba mingi mpona kopesa biso mambela oyo ekizongisa biso po tozala na bokaste ya kolanda alinema na biso bayindo parce que soki mosika na ye toujours tozala na mabunga sikoyo mpona kosukisa vraiment ke namoni oyo awa tosukisi parce que tolobeli nyonso concernant ministère ya mfumu kimbangu pe manaka oyo tozwi yango ya virus to ben coronavirus siko na bino etake bamvola tatangonza mot de la fin mpona maladi oyo tozo komona na situation oyo na biso na Afrique donc to s'attendait nango pe egeya ingeta sito yanelaki yango soki déjà basekele ekoye kotraverse koya ingeta ekozala mingi na eteni parce qu'Afrique on peut Afrique ezana ni Afrique penante ezana ya mwindo nante Afrique ezana no et Afrique ngano Afrique moko occidentalisé eza Afrique moko arabisé moni il faut ni so na biso ba yoko même moi ma mingi zuka partie Afrique ya loposo wana loposo barabu wana mingi bana mama e bana fumu mbango atako na kiboyinga na ignorance mais ezana kaka kobanga père kaka desala bato pe baza pena na ba pareil te pona le traiter mal eza yango parce que grippe fièvre tout ça na chaque jour mais biso tozana biloko makasi tozana ba Congo bolo kasi yango tolobela tozana ba timbatimba yango tolobela mais siko mutu aosa timbatimba wana dimanche aketi mabonza kebela yesu e bokasi na a transmettre na maya tout ça ne faiblir timbatimba mais boyoka tatangunza biso wapi bana taiko boyoki ya denzo atuni parce que tozana ba dingi tozana ba tangawisi tozana ba likasu tozana ba ngadia ya ebele po oya kama vena coronavirus boye ebeti oyo ba meme na hôpital te mais Congo bololo pena boye pa na bokaza fumu kimbango telemia ingeta matondo to pesa bien côté na moi tatangunza moi na ngola pour te fièvre jaune ebeti bato mais bisio angola ba pini parce que zedule kake voyage kana Chine avec corporation et chinois après ba secteur mintu na ba Chine qu'est-ce na Dubaï arabe ni d'arabe wana ba yesu la peuple la c'est ba contrat signé ma motivé dit dollar qui parce que dollar est monnaie na biso te ba pini rena et ba la se fièvre jaune et bon ba na yebisa yo za na idée mais ba ko zwa ko apikana bokoko kaka makasa tobengaka bulu to kisango kaka mais virus wana